Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mama epela aye lisusu na ma vérité ya somo. Abimisi bandeko ba makambo otoye bakate. De l'autre côté pe ndeko na biso star na biso ya munene pe kolela nde kolila. Somo makambo yo ezo sala kapasi na motema. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toujours nage kaka na makambo ya ndeko na biso ya star na biso vie de loin. Makambo eza kaka kilikili, makambo ezobima nango kaka ebele. Ya turoyo mama epela nde aye koloba ba makambo ebele makasi bandeko pas possible. Alors avant to kota na makambo oyo mama na biso star na biso ya munene ya tongo makasi oyo alobaki na senga nanu na batu oyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota vraiment na chaîne na biso, chaîne na kitoko, chaîne na batoli, chaîne pe ya ba conseil makasi et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Na senga na bino bo s'abonner massivement, cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés surtout de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo nde makambo pona bandeko mosusu oyo bayebite makambo nini ezoleka entre star na biso ya munene Charlie vie de loin na mwasi na ye. Bandeko bakangi mwasi na ye na mobali mususu nde makambo eza. Bakangaki mwasi na ye na mobali mususu, mobali yango ex na ye. Donc eza mobali moko babando bima na ye avant abala. Mobali na ye o balobaka mobali ya liboso ya vie na ye. Donc na tango titi aye ko bala boye azaki na ndako libala abande na ye ko bima. Soki amoni ka mobali ake musala ake ma tournage na ye ka ndenge ezalaka bino moko boyebi ba comédien na biso mingi ba kendaka na bango ba tournage na bango mona heure mosusu ba kendaka selon ba interview na bango ba lobaka heure mosusu mona ba bimi ndako depuis soki 10h ba ye kozonga ba 22h siko na batawa na nyonso mwasi pe abandaki na ye ko profiter azokendaka ko sepelisa pe ex na ye sikoyo ba makamu nyonso nde eyaki kobima na poasa bandeko tosalala ngo deja ba émission ebele lelo toye penza pona makambo oyo mama epela aye lisusu kobimisa bandeko. Makambo moko ya pasi esalaki nga pasi na motema yango na lobaki na lobite na yaka to partager na famille kandenge ezalaka parce que ebele ya batu toyebi ke soki mwasi akomi kosala kindumba ebele ya batu ebele bakanisaka que non peut-être mobali azotia ye à l'aise te, mobali azo satisfaire ye te, ebele ya batu bakanisa bongo ya babelo mosusu foto lobaka. Mais kolanda vraiment interview ya mama epela. Mama epela ayebi ndeko na biso Charlie vie de loin depuis kala makasi. Donc babanda na ye ba théâtre kala penza ayebi ye bien makasi. Yango ayaki kobimisa na ye ba vérité. Ayaki penza kobimisa ba vérité. Parce que ba condamnation ezala ebele. Au moins ba kobando condamner mobali. Oh moi si abimaki parce que peut-être que mobali abando tia ye à l'aise te, peut-être mobali abande ko gangela ye. Selon mama epela lobi. Soki eza na basi na se ya moi. O babando zwa biloko nyonso epa ya mobali. O babando zwa affection yo nyonso penza epa ya mobali. Eza nde ba Justine Mata.
tellement que ndeko na biso star na biso Charlie vit de loin abanda kotia ye à l'aise pas possible. Donc eloko nyonso aza nango posa mobali na ya bando pesa ye. Quel que soit ba voyage, kutu ya pas longtemps avant makambo nyonso ebima asalaki voyage moko akendaki Dubai bandeko. Akendaki penza Dubai pona ba vacances. Donc ba makambo nyonso oyo penza mobali asalelaka mwasi. Ndeko na biso star na biso bando salela ngo mwasi na ye. Kutu auti kotongela ye tala ndako kitoko selo mama epela. Ndako moko mama epela lobi ndako moko kitoko pas possible. Mobile na ya bando travailler dur. Star na biso zo travailler dur. Alobi te ndako yo nazo tongela ngo mwasi nanga comme cadeau na pesa ye. Mais malgré ça mwasi abandaki pe komona wana nyonso te. Azo mona na ye nyonso wana te azo kanisa kaka ex na ye. Ti ya ye kobima bongo na ndako ya libala. Akomi kaka azo zonga kaka epai ya mobali na ye ex mobali kutu na ye bando bima kaka. Malgré ma makambo nyonso tu. Donc mwasi abando sepela makambo nyonso tu mobali na ye bando salela ye. Mais motema na ye bolingo na ye nde ezalaki kaka epai ya mwasi na ye bandeko. Yango to pesaka conseil na basi. Mwasi na bengi yo 3 fois. Soki omoni ke oza na relation amoureuse. Ata soki mobali oyo bozo bimaka na ye lelo boza na ye na relation amoureuse lelo aza na makoki te. Po abala yo. Koko ndima te kokendo kota na libala moko boye oyebi na yoke kuna motema ezate kuna bolingo ezate koko ndima te zelaka le jour to sambela mobali na yo nzambe plutôt apambola mobali na yo pour que mobali na yo azwa makoki ya kosala nde nini ya kobala yo parce que soki okomi kokota libala bikota kota eza bien te ozokende kuna kolelisa mwana batu mobali ya batu eza bien te ezo sala soni makasi parce que na culture na biso depuis bakoko na biso toyebaka ke mwasi ya libala asalaka kindumba te na ndako ya libala. Quelle que soit circonstance nini, quelle que soit ba condition nini, mwasi ya libala asalaka kindumba te. Wana penza toyebi tina bana mboyi to bota bana ba okola deja ozoyebisa bakabana ki mwasi ya libala sala kindumba te. Soki omoni na yo ke ezo simba nango te bolingo na yo eza epai mobali na yo te. Bolingo na yo eza kaka epai ya ex na yo soit o divorcer na mobali na yo soit ondima na yo kobala te. Ondima penza na yo kobala te. Parce que selon makambo mama epela lobi bandeko. Star na biso abande osalela mwasi na ye makambo nyonso tu balobaka nyonso tu. Mwasi azalaki satisfaite dans tous les coins. Selon mama epela alobi yango. Wana eza teke biso nde tolobaki. Nga nazala mutu teke ya koya na tie ba maloba batu te. Nga nazwaka penza ba message na kapte yango bien na ye pe na partager pa na bino. Wana penza mama epela alobi quel que soit côté kolata, quel que soit côté kolia, quel que soit ndako, abando vivre na ba condition moko ya kitoko pas possible. Ezaka ki mutema mabe. Ezaka ki mutema mabe et puis mobali na ye alingaki mingi bo tala ta na ba photo, boko tala ta jour à mariage na bango. Star na biso alelaki jour ya mariage, alelaki bandeko. Wana mibali nyonso basala yango te ba mibali mingi bazalaka na bango njunju mais batu o balelaka jour ya mariage ezalaka nde basi nde balelaka mais na mariage ya ndeko na biso vie de loin ye mutu alelaki soki déjà mobali aleli a exprimer bolingo na ye envers mwasi na ye eza bolingo donc eloko oyo a travaillé dur pour azwango lelo nzabaye ko sala e grâce azwi yango elelisaka bango. Mais mingi zalaka basi. Suko mwasi kotaka pe na ndako ya libala, ovandaka pe na ndako ya libala rien. Mwasi oza kaka na ex na yo. Soki ezalaki ata mobali mosusu.
soki ezaki mobali mosusu peut-être mbalo tolingaki tolobela makambo mosusu tolingaki peut-être ebela bantu to condamné peut-être à vie de loin ou peut-être yo pe okendaka ba tournage ba air mulayo ozotikaka mwasi pe azalaka posa na mobali na ye bavandi basololi ka ndenge ezalaka mais soki tozongi eza epa ya ex na ye bazongani nde na ex na ye donc tout c'est atine tango bando sala mariage wana azalaki kana ex na ye bazobimaka air mosusu omona na bambongo mobali asimbisi ye mbongo na ndako ya libala tosomba eloko boyeboye ye ake asombi soki bilamba moko ya ba moins cher bambongo mosusu ake kopesa ex na ye ke ma soki mobali atuna lobi nakende osomba bilamba comme mibali pe bayebaka na bango ba prix ya bilamba te ya biso basi atiki na ye ka bongo nzoka ye asi azwi bambongo wana ake pe apesi pe ex na ye basi ebele basala bongo eza ya pasi eza vraiment ya pasi bandeko eza ya pasi mokili oyo toyebi te ezokende ndenge wapi ezokendaka ndenge nini ezotambola pe ndenge nini tozo comprendre te parce que kindumba ya niveau oyo yango mona batu mosusu alalika boye ake na ye bolamuki tongo bolamusa ye mutu azolamuka te ba stress eza ebele na mutu ba stress ya vie eza nango ebele makasi mutu azo vivre na ba choc ebele mutu azo vivre na ba stress kili ba stress kili basi ya mabala wana tozo conseiller pe basi mosusu ba oyo nani ba zwi bino te bozo sala ka kindumba na bandako ya mabala botika boko perdre ba vie na bino pamba makasi eza na mibali mosusu bandeko na betela bino lisolo eza na mibali mosusu basepelaka na basi soki amoni yo na ndako ya libala yebike oza na mobali na yo mobali wana azwaka soin na yo wana omoni ye pe akomi kosepelaka na yo parce que ayebiki oza na ndako ya libala oza na mobali moko azozwaka soin na yo tango koboma libala wana okende siko kovande pa na ye la plupart ya mibali wana bashanjaka face akoyebisa yo te ke non akobala yo te pourquoi ka ndenge obanda obima na ndako ya libala ozosala kindumba na ndako ya libala qu'est-ce qui prouve que epai na nga okochange eloko moko te prouvé donc yo ozaka mwasi continuer ka kosalaka na yo kindumba moyen pe na bala yo eza te mibali ebele basalaka bongo yango basi tozalaka mayele makasi eza na batu mosusu lelo toyebi bango lelo toza na batu mwasi moko na yebi penza très bien bandeko azaki na ndako na ya libala aza na ndako ya libala na mobali na ye babotaki bana 3 mobimba bandeko kandenge ezalaka biso basi na yebi te soki ezalaka nini esimbaka biso soki ezalaka nini ezwaka biso mwasi azoamviaka kaka libanda muke mobali atikelaka nga bongo te mobali boye toyebisi ye okendeko kasi luka musala obando salaka azolinga na ye te malili na okoka te kotika bana na kendo sala sikoyo olingi bavi wana luxe mais olingi kosala te mobali pe maboko makasi mobali pe azolinga kokaba te jusqu'à ce que ndeko na biso wana mwasi akomaki kobima na bamibali mosusu kosala ke mobali na ye aye kodécouvrir bandeko makambo wana ezalaki somo babengani mwasi na ndako ya libala ntongo baye kobengana mwasi na ndako ya libala bandeko sikoyo mwasi po na ye ezalaki ke akende sikoyo na ndako ya mobali na ye wana makangu na ye wana akende ovanda na ndako ya makangu na ye bandeko tango aye kokoma ta ya kokende ovanda na ndako ya makangu pe alobi nga oya kovandawa jamais kosimba te mwasi alobi te nasi na bomi libala mobali nanga akutaki ba message na yo na telefone nanga libala nanga ekufa mobali wana likango alobi wana kindumba koya kosala ngwe pa nanga pe nakoki jamais kobala mwasi ya ndumba imaginez mama jusqu'à présent bandeko ndeko na biso wana ya mwasi azotelengana kaka amata koto yo mabe akita koto yo mabe azonga koto yo mabe na minute oyo kutu mobali auti kobala libala kutu kitoko wapi auti penza kobala apesi lisusu mbongo adot basali pe na mariage na bango kitoko makasi
Siko mwasi wana akomika kotelengana. Lelo amata avenue oyo mabe, akitama avenue oyo mabe. Abandai kolata bilamba moko milai tango zaki na ndako libala. Elle s'habillait tellement décemment. Tango kaka mobali wana likangu na ye wana aboye bandeko akomi kolata biloko moko mikuse ba sengle moko boesie kanga ye nzoto. Wala nyonso tu pona koluka mobali. Siko mobali aza wapi? Mobali akobala ye aza lisusu te. Mobali na ye papa ya bana na ye asi abali. Yango ba conséquence ya vie. Bandeko mobali atulaka te. Mutu oyo atulaka na vie ezalaka nde mwasi. Soki Nzambe asali yo ngolu ya kozwa libala oyo ebele ya batu lelo bazo mataka ba montagne ba kiti ba mati ba kiti ba mosusu bazo kotaka ba jeune na ba jeune po bazwa mabala bazo zwa ngote. Mais yo Nzambe aye kosala yo grâce ozwi libala. Batela libala ndeko nanga kosalaka erreur wana te ya kosala kindumba na ndako ya libala. Soki omoni ke mobali na yo azozwa kata na ye nyonso na mosala vandisa mobali na yo sololaka na ye. Soki yo pe mama osalaka te sungaka mobali na yo. Soki pe yo ozosala ye pe azosala bokozala na mwa temps équilibre temps ekozala. Soki ekutani ke mobali ye moko nde azosalaka salaka il faut afuta ndako ba classe ya bana boye yango bomona peut-être mobali aza mingi na ndako te mingi azaka na musala. Mais yo mwasi okoki pe ko epole ye na mwa makambo mosusu pour que tana bino ya kopasaka ensemble ezala mwa équilibré. Yango ka ba conseil ba ndeko tolingaki topesa bino na mwa message ya mama epela ye a confirmer que côté vraiment ya ndeko na biso vie de loin makambo nyonso ezotambola kitoko makasi ayebi kozwa vraiment soin ya mwasi eza kaka mwasi aza mwasi ya lokoso mwasi azalaki nde na bolingo ya ex na ye yango tina ndako libala abandaki ka kobima na ex na ye. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, tokomi vraiment na suka ya émission na biso kandenge zalaka, wana bosalaka partage la famille, que Dieu vous bénisse et bye.